kolala kolamuka eza petite te na ntongo na lelo tozali bongo branché na Sentinelle TV esika wapi bolandaka Proverbe 30-30 la diaspora pe na émission na biso tobengi petit déjeuner. Petit déjeuner ezali réalité ya ba vie na biso, ezali ba conseil ya tongo, ezali émission moko quotidienne animée na Proverbe 30-30 na Sentinelle TV. Na tongo na lelo toza na sujet moko kitoko soki nzambe alamusi yo, soki olamuki oza en bonne santé, pe sans nzambe merci, netola ye, sanzola ye, lero ozolamuka loba merci nzambe ndenge olamusinga na tongo, na leki ba oyo baza na hôpital te, na leki ba oyo bakundi bango te, na leki pe ba oyo bakunda bango lelo te, na leki ba oyo basali ba accident te, na leki ba oyo baa na boloko te, kasi na mawa na yo naza na bonne santé, naza malamu, na lamuki, na moni bana na nga, na moni mwasi na nga, natiki journal lelo na maboko na yo, kende na nga, tambola na nga pe zonga na nga. Prière ya muke ezali trop efficace parce que vie ya moto ezali te na ba bien na ye, mais vie ya moto ezo dépendre na croyance na ye et pas nzambe. Obi moto aza na révélation na tongo akozala makolo ngulu, na pokwa omoni ye akomi ministre, na pokwa omoni ye akomi moto ya mbongo, na pokwa okutani na ye akomi na Canada, na Paris, na France, okomona ye nzambe azopambola ye. Okomona ye na tongo azaki makolo ngulu na pokwa akomi na mbongo, atsomi ndako na Kinshasa to azotonga ba flat to ma bebelebele. Alors eloko malamu na vie ya mutu eza kopesa bomoi epa nzambe. Soko pesi bomoi epa nzambe, okotambola na bitumba, me okotambola na victoire. Po biso bana na nzambe, biso basali na nzambe, bitumba ezali bongo bilei na biso. Soki na vie na yo, ozotambola makambo nyonso tosalaka esimba, makambo nyonso tosalaka elekaka nango na problème te, c'est que yo moko otambolaka na diabolo. Mwana nzamba solo fakutana na blocage. Mwana nzamba solo makambo nyonso tout ezala difficile, mais na suka nango il faut mona loboko na nzambe, nzamba longsa. En réalité, makambo nyonso tozomona lelo o ezo marcher bien te et ko tourner na faveur na yo. Alors lelo na tongo lelo na ye ko solola na bino par rapport ya ba message na zwaki lobi. Bozaki ebele botindelinga ba video ya ne mwana nsemi ebele na bato ebele batindelinga ngo. Leo na landi video wana, na landi yango vraiment très bien. Na landi yango bien, zana lukana kotala soki na kozwa ngo awa. Nata na musoli na kozwa ngo awa to yokana video wana. Leo na landi yango vraiment très très bien. Na ye monake Congolais a dernier aventurier. Congolais a pas si pour tout soit délivrance. Congolais azali maudit. Parce que ne mwana semi aye kosala video abengi Kabila Rwandais, to benga na Ruberwa, to benga na batwala nyonso tu, makambo to alobi aza na raison. Makambo nyonso tu ya alobi wana aza na raison. Mais est-ce que ne mwana nsemi azali bomoko na biso? Est-ce que bon ne mwana nsemi makambo azoloba eza ya solo? Alléluia. Tolanda ne mwana nsemi makambo azoloba. Kabila a voulu provoquer une guerre à l'Est et prendre comme prétexte on ne va pas faire des élections, je continue parce qu'il y a la guerre à l'Est. Mais puisque Manté Zolo, le petit diable, Manté Zolo leur a donné l'occasion de provoquer la guerre du Bas-Congo, maintenant toutes les armes descendent dans le Bas-Congo, ils disent que nous allons faire la guerre dans le Bas-Congo, résultat final, les élections n'auront plus lieu, on va le reculer parce qu'il y a la guerre. Mais ils disent, l'esprit m'a dit ceci, moi m'a dit ceci, ils disent que cette guerre, ils vont la mener dans tous les villages de Bakongo.
on va exterminer tous les Bakongo et à la fin de la guerre, il n'y aura plus de Bakongo au Bas-Congo. La zone ouest deviendra amphithéose Mwanda. Pour les Américains, les Belges et les Français. Le reste du Congo central sera donné au Baluba, au Baswahili et au Rwandais. Les Balubas commençaient déjà à dire Tokobo Trabino m'a appelé à Bas-Congo. C'est tout. Donc, c'est le problème du moment. Quel est le problème du moment? C'est moi qui ai envoyé Mantézolo comme vice-président au dialogue national. À la fin, on a formé un gouvernement de large union nationale, le gouvernement Sami Badibang, dans lequel Mantézolo a été nommé vice-ministre. Poste ridicule, parce que le PDM est le seul parti qui est populaire dans ce pays. Nous avons toute la population du Bakongo derrière nous. Mais le PPD, pour aller aux réunions, il faut payer de l'argent. Donc, il n'y a que le PDM qui est populaire dans le Bakongo. Le reste, c'est de la foutaise. Donc, Mantézolo, vice-ministre, poste ridicule. Alors, j'ai dit à Mantézolo, le peuple congo veut que vous démissionnez. Mais il est rentré à sa maison, au lieu de démissionner de son poste ministériel, il a démissionné de son poste de vice-président. Après, Mantézolo, escorté par 5 chefs de Banamura, est allé à Kifessé. Il est entré à la chaîne de la radio. Il a commencé à me vilipender, à me traiter avec impolitesse. Le peuple congo s'est révolté. Alors, on a tout pillé, ces maisons, ces chambres froides, ces chambres froides, ces magasins, tout, on a pillé. La révolution s'est transférée à Louosi. À Louosi aussi, on est en train d'envoyer des armes pour aller tuer les Bakongo. Et la révolution s'est déplacée à Banzamou, à Somoro, à Kisantou. Alors le petit Mantézolo a fui Kimpessé. Il est allé à Matari. Il a causé avec Jacques Mbalou. Finalement, le général Patience, qui est marié à une femme maniaque, c'est pourquoi il était fait bon envers les Bakongo, a escorté Mantézolo de Matari jusqu'à Kimpessé. Arrivé à Kifessé, le général Patience a donné Mantézolo au général Tangofor. Et le général Tangofor devait transporter Mantézolo avec sa garde jusqu'à Kinshasa. Arrivé à Kisantou, les adeptes de Bundu ont dit, vous le général Patience, vous êtes une autorité, nous sommes prêts à vous laisser passer. Mais nous avons vu dans votre voiture Mantézolo qui descend. Comme le général Patience ne voulait pas faire descendre Mantézolo, les adeptes de Bundu qui venaient de se battre avec les troupes de Kabila et qui leur ont arraché des armes, ont alors ouvert le feu sur les hommes du général Patience. Il y a eu 10 morts, mais il vous raconte que c'est quand c'est 10. Et après, le général Patience, Tangofor a foncé avec Mantézolo et il est arrivé ici. En résumé, Mantézolo, escorté par des Banamura, est allé faire de la provocation à Matari. Le feu s'étant allumé à Kifessé, il est allé faire de la provocation à Kifessé. Le feu s'étant allumé à Kifessé, il est parti à Matari. Le général Patience l'a escorté jusqu'à Kifessé et l'a donné au général Tangofor. Parce que Kabila a déplacé Tangofor à Kifessé pour rencontrer le général Patience afin de prendre Mantézolo. De Matari à Kifessé, Mantézolo a été transporté par notre beau frère, le général Patience. Et Kabila a dépêché quelqu'un qui doit récupérer Mantézolo, c'est Tangofor. Alors Mantézolo est entré dans le véhicule Tangofor, arrivé à Kisantou. Il y a eu des altercations avec les adeptes de Bundu Congo et à la fin des comptes, Tangofor est venu avec Mantézolo à Kinshasa. C'est cela le point du problème. S'il y a eu des morts, c'est la faute de Mantézolo. Je l'ai envoyé au dialogue représenter le parti. Au sortir du dialogue, il se semble vraiment manifesté comme l'agent de Kabila qui est contre le chef de Bundu Congo. Voilà
le problème du moment. 2. Quelle est la solidarité des Bangala, des Balouba et des Baswahili? Parce qu'en 2006, on a tué les adeptes de Boublako. Les Bangala n'ont rien dit, les Baswahili n'ont rien dit, les Balouba n'ont rien dit, mais chaque fois qu'il y a des tueries ailleurs, les Bakongo cotisent. Donc nous, dans le malheur de l'Est, on participe. Nous, quand nous avons un malheur, tout le monde est silencieux. C'est pourquoi je me pose la question de savoir, maintenant que Hippolyte Kanambe, il ne s'appelle pas Kabila, il s'appelle Hippolyte Kanambe, maintenant qu'il envoie des troupes au Bas-Congo pour massacrer les Bas-Congo, quelle est la solidarité des Bangala, des Balouba et des Baswahili pour soutenir les Bas-Congo? Si nous voyons cette solidarité, alors nous saurons que nos frères Bangala, Balouba et Baswahili nous aiment. Si on ne voit pas cette solidarité, nous allons tirer les conséquences. Moi, je viens du ciel, le monde entier ne me connaît pas. Je veux maintenant que les Bangala, les Balouba, je ne parle pas de Balouba parce que les gens de Balouba sont derrière Kabila, mais les Bangala, les Baswahili, les Balouba, je voudrais qu'ils montrent leur solidarité au peuple Congo. S'ils le montrent, alors vive la République démocratique du Congo. S'ils ne le montrent pas, nous allons tirer les conséquences. Je veux voir la solidarité des Bangala, des Balouba, des Baswahili, qu'ils répètent partout le Rwanda au Rwandais et le Congo aux Congolais. Quel est le mot d'ordre que je donne au peuple congolais? Écoutez mon mot d'ordre. Hippolyte Kanambe, c'est un Rwandais. Est-ce qu'au Rwanda, on peut accepter qu'un Congolais devienne le président? Par conséquent, premier mot d'ordre. Hippolyte Kanambe, dehors! Je ne veux plus voir Hippolyte Kanambe dans ce pays. Chassez Hippolyte Kanambe. C'est ça le mot d'ordre que je donne au peuple congolais. Chassez tous les Rwandais, les Roubérois, les Rwanda, tous les Rwandais dehors. Voilà le mot d'ordre que j'ai donné au peuple congolais. Hippolyte Kanambe est Rwandais dehors. Tous les Rwandais, les Roubérois, les autres dehors. Vraiment, ne m'en enseigne à l'obi bien, tous les Rwandais, Kabila dehors. Et na malobani soto aucholoba aucholoba que ba Congo bazo boma bango baluba na bangala bazo lobelo côté pe bato bandundu bazali bongo ko soutenir Kabila. C'est trop dangereux ba déclaration il y a des mois ensemi. So bolandi bien à deux parts alobi te Kabila alinga ki kotia guerre na est pour ba élection et salamate. C'est-à-dire la déclaration il y a des mois ensemi a pesibiso information que azumbongo pas Kabila azo jouer à Kabila pour être moto epela pour Kabila soit prétexte que ba élection ça maintenant loba qui a tout déjà. Alors bon moni place là où les bas blessent dans la rôle il y a des mots enseignés azo jouer rôle comme un leader qui donne un mot d'ordre pourtant et ça mot d'ordre était ezali ba yokani na Kabila a déclenché faux guerre oyo pour battre mona ke na est guerre ali na katanga kuna déjà bazo bunda banani ba pikibena ba katange na kananga batu ya nani ya chef ne mwanansemi na batu na ye pe na ba Congo ne mwanansemi abimi lokola garant ya mutu oyo alingi kobengana Kabila pourtant azali kosala gene na bango ne mwanansemi azana souci ya ba Congolais te ne mwanansemi azana posa Kabila longwa te mais ne mwanansemi azui mongo ebele pour jouer rôle oyo en réalité ba Rwandais baza ba spare ya ba scénario ba moni siko ke lokola dialogue ba corps wana ba ko signer ngote il faut monter pela nezaki na 1960 à 61
Congo ekomaki divisé à mike. Alors, pour baloba que Congo est en moto, Congo moyen ba na élection ezate, enrôlement moyen salamate, voilà les scénarios et ne monanse mi ba pesier rôle na film ya sika où il y a rejouer. Donc nous surtout au besoin des ali théâtre conçu na mutakaboli ba rôle. Eza Kabila yemoko muta a confectionner ngo pe aye représentant on a peuple congolais. Alors sikoyo tolu ko ba l'air ne monanse mi azolo ba Kabila Rubero batoantu ba Rwandais aye ko exposer na Semko na Tshisekedi na rassemblement oyo bakei ko signer ba corps na ba Rwandais na communauté internationale parce que aujourd'hui c'est connu dans le monde entier que Kabila c'est un Rwandais, c'est un aide de camp. Il y a James Kaberebe oyo Tangate, c'est un criminel à gage oyo a bomi plus de 18 millions de Congolais tala ba scénario ayosa na Congo. Et Kabila azo umela na Congo parce qu'il y a des imbéciles, vraiment, il y a des cons, des imbéciles comme des Monansemi, comme Batouana Nyo surtout, bazo favoriser. T'as le scénario Oyo, en plein le 31 janvier, Oyo Batouazo Kansa, Nene Robenga Kabila, Talan de Konabiso, Oyo Yaba Congo, Baventura Ekosal. Et Nene Toyebeli Kabila, Diongo, Azana Boloko, Kamouina Sam, Baboma Yepo, à se soulevaki ndeni ne mwananse meti sikoyo aza inquiété te aza un problème te ba soda na ye bazo bundana ba soda ya Kabila et armée rwandaise et kitikuna te eloko moko salamité ça c'est déjà vu c'est déjà vu c'est ce qui s'est passé avec Vital Kamerhe bakanga bopoza nyonso Vital Kamerhe dossier na ye na ouvir mon leka et leka ndengwana. C'est comme ça Kabila. Soko yebiete okope sa mwananse me crédit okoloba tozui leader okoloba makamazo beza solo nzoke ezali ba futu distraction alali sabato bino okoloba to sa solo mote leader moka sima amonani nzoke eza ba jeune na bango bazo gagner temps. Siko Congolais nani aloka Congolais. Nani azali ndoki ya Congolais. Donc bango tout ba yebi ke Kabila za Rwandais, bango tout ba yebi ke ezana Congolais moko te akoko longwa ke comme président Rwanda, mais bazo accepter un Rwandais atanga te azana niveau na bango te asakana na bango boy. Ne monanse il faut aller kaif sabino azui combien, ba foutie combien pour jouer rôle oyo. Ba tout ba yebi ke ne monanse me azalaki mutu azali ko lela mai na miso ko soutenir Kabila ko senga même comme vice-président ya Kabila. Mais lelo yo a monté au créneau, abi Kabila za Congolais te, Kabila zali Rwandais, Rwandais a quoi diriger te. Makambozo beza solo. Kabila za Rwandais za solo, Rubero za Rwandais za solo, bato tu atangi ba kombo za solo. Mais ceux qui batona tu ba Rwandais, batona tu bazo boma. Pourquoi élite congolaise et tomboki lokola monanse mete? Et puis nangonga oyo Kabila zo sala épuration politique. Épuration ethnique plutôt. So botali bien, vous avez la carte au ebimi déjà, il y a au sali côté à est, kuna bani basalango République unie de Kivu. Oyo nzambe na likolo a telemela ba idéologie na bango na stratégie na ba vision na bango wana afin que tour de Babel soit bango ndoto na bango ya République unie de Kivu salamate. Ba bimisa déjà ba carte babimisa ba drapeau eloko ezela kaka e bandama mo ba oyeba te ba bandango ndeni. C'est-à-dire bazana plan na bango ya kokata est nyonso kuna d'ailleurs ezali na mutumoko babenga ke Cohen azali américain azaki ambassadeur américain na Congo na ba pays belé aloba déjà pour na département américain est ya Congo Kivu Goma ezali ya Rwanda. Si le peuple congolais yonanga bolimisi yonanga neto stoppa plan na bango mais lelo oyo bakoti na je pona koloba ke mwananse me tomboki atie moto na ba Congo ale etikali sikoyo kala mingi te boyoka ngwanda pe bapese munduki abimi kuna na côté ya bako na côté est na côté
ya nini ya Équateur abandi pe rébellion na ye na Kinshasa pe boyoka Kimbuta pe bapese mo bandi rébellion na ye nyonso wana pour ba élection et salamate tala rôle ya ba congolais bazo jouer tala rôle les congolais bazo jouer occupation et tambolaka te soki ba autochtone ba tomboki mais soki ba autochtone ba komi ko jouer rôle na kati occupation et komi pasi po na ko benga na bato. Alors eloko liboso na osenga na bino nyonso tu bosambela to sambela nzambe plan ya ba Rwandais ya ko lancer République unie de Kivu ezala nul sans effet nzambe azwa contrôle parce que Congo eza héritage nzambe apesa na ba Congolais et na kati ya Congo tozana ni tribu moko Banyamulenge ni Batuchi ba na Congo donc bato wana nyonso baye ko envahir biso tosenga na loboko na nzambe akuta na bango abeta ba oya ko beta pe a juger ba oya ko juger mais tala plan oyo sale blague oyo ne monanse mazo ko jouer basango ba corrompu bango po ba yebi makambo tout soki ne monanse ba lobi Kabila za Rwandais c'est que basango ba yebi rassemblement ba yebi Tshisekedi ya yebi yango Tshisekedi pe alobango ki Kabila za Rwandais fois on se na Rwanda mais aye ko signer ba corps na ye pe azobinisa bango. Alors bon moni classe politique na biso bon moni ke biso ba Congolais toza na problème à makasi parce que élite na biso ezali fouti élite na biso eza malade élite na biso faut les gana délivrance comment boyebi ke mboka batu tout na mokili mobimba babatela mboka na bango mais Congolais likolo à 200 000 likolo à 100 000 $ aza prêt à ça n'importe quoi tala ni mon ensemi théâtre soukazo sala rôle azo jouer et pourtant azali de convenance na Kabila azana révolutionnaire te et puis son botali bien c'est-à-dire pour naye azo senga poste donc atomboki si bat pour na poste soki makambo o ezali sérieux ne mon ensemi azali ennemi ya Kabila mais si ba encercler ba Congo mobimba armée rwandaise ougandaise mombeke ozwaye be babomie lokola babomie te lokola zo sala ba vidéo c'est-à-dire ezali scénario oyo ndeko wana alobi auta na ciel et c'est muto ana face à ndemo na ko uta na ciel muto ana kindoki ya ndemo na misu ne ko uta na ciel alors bino mo bozomona nyonso tu oyo faute monene ezali diaspora aussi longtemps tozala unité aussi longtemps to appartenir na ba groupe moko te oyo ezali na lobbyisme makasi ezali na vision idéologie pe na Yesu ba osakana na biso boy et botala lelo ba vidéo nyonso bazo sala na kin omona ba sala ba vidéo on s'adresse que na bata diaspora muto a maladi bata diaspora botala muto boy idée muto ana problème bata vidéo bata ya diaspora botala muto boy idée biso to sakana ba facture te biso to lokotaka mbongo biso to na mboka nyonso tout s'il y a un problème c'est l'état qui enterre ses morts, c'est l'État qui soigne ses malades. Ba musiciens congolais, ba congolais na nyos ba yembela Kabila, ba lataka ba t-shirt à Kabila, umela raïs, s'il y a un problème, au lieu ba kende pa muto ba kumisa, muto azo bo bango, bazo zongela biso ba ta diaspora, tozo ba charge na bango, to sundwa ba na biso. En tout cas ba ta diaspora bo fonga miso. Plus jamais na babuso ba pamba ya ba vidéo, soki muto azo bela, soki muto azo sabo, à part ba bola. À part ba veuve na ba orphelin bo s'occuper na batute batouana l'état ils sont en charge musicien muta théâtre muta na zobel bo yembela Kabila bo kende na présidence bo kende na kingakati et c'est Kabila mutatina biso na poto et c'est Kabila mutafuti la biso bambo ah pourquoi bozo ba na bino ba problème na bino bozo tia biso na kati tangu bozali ko concevoir ko accepter ko soutenir ba bozo ba boui nangonga o ba sango ba trahir Kabila azobinis Kabila za illégal aza sous président Congo te mandé Cécile pourquoi bo benganete pourquoi nangonga o même na Kinshasa bo bandina ko tumba l'église catholique te pourquoi nangonga o boko ko tumba l'église de réveil te l'église abakankenza ba Léopold Mutombo l'église wana so ba mamo langi ba pasteur wana nyoso tout oyo baza sima Kabila bo tumbi l'église na ba honte alors bino bozo mettre la maboko
ba koba na bino bato ba domestique botinda na poto boya ko krakise bato belé ba kufi bato belé ba zu ba ku ba msusu ba komi ba handicapé liku ba zu ba AVC likolo ya ba nouvelle na bino botiaka na ba vidéo nyonso komi bana poto bana diaspora pour la niveau salaire sur la vidéo biso moko na poto to saka ba vidéo bino bo se consoler bo ke ne pas ba Zakari ba aventurier wana nyonso sorry nazo toussé bo ke ne pas ba aventurier ba miyibi wana nyonso tout bazo travailler na présidence bo yebi banda kuna bango parce que bino bozo kumisa bango bo ke ne pas ba Jean-Marie Kasamba ba valet ya roi bo ke de kuna ba fudi roi bo ke de kuna donc bana poto bana diaspora to fongola miso parce que ba sakani biso mingi bazobisi biso mingi ne mwana nsemi na ndimie ata mukete aza seriete aza sincérité muto alingo zwa mboka alingai kolobaki Kabila abomi Kabila a détruire Kabila sali mandat ne silifo abima mais ye azowele la poste c'est-à-dire azata na raison moko te Kabila uto sala épuration ethnique mwana nsemi yesu na guerre moko tribale siko bula mananseme ali ko continuer o honorer ngwanda terminateur asala honorer ngwanda na poto akabola baluba na ba mongo resma biso ba pasteur na biso ba combattant mususu te tufa to boma ba message na ye ya ngwana omoni na poto baluba na bangala basimba na gite metala ne mananseme ayesusu na message ethnique tribal ya ko kabola baluba na ba mongo baluba na bangala aye na yete ke ba congolais sa révolution te poso za révolution ngalo ba congolais nyoso inisonu to bengala ba rwandais mais ya lobi bangala bazo baluba bazo ba mo Kabila le rabomaki ba batu ya budianko ye mta bomisa bango et puis azwa mbongo na mituna bango c'est-à-dire ba leader na bino ya Congo bazo bomisa ka ba peuple pour basala ba échange ou bien basala ba monter aux enchères. Donc, on a un leader, on a un batebele, on a un bimisi bat, on bomi 100 personnes, famille ne muto kufite, ayi si bato moni ngana bimisa batu, soko négocier na ngate, o pesi nga poste te, o pesi nga mbongo te, et il mo resala mate. Ndenge mo pe de monanse masali. Donc, à tombo si bato, à zumbongo, alors il y a 10 personnes qui sont mortes. Et bon, on a côté à Boudidia Congo, il y a 10 policiers à Kabila bakufagi. Et bon, on a Boudidia Congo, bato boni bakufi. Antani ba mort wana te poani bato ba kufi na kota Boudidia Congo est-ce que et baza ba neveu na ye baza ba oncle na ye baza ba tante na ye ba cousin na ye non ezali ba victime bana bato oyo bazu bango ba kosi bango na idéologie à lokuta ye azo monter aux enchères azo bomisa ba congolais pour bazwa poste azwa poste la preuve so que ça qui serait tant wa sali vidéo oyo me ba Congo za ko yinda me bazo lukisa ye Soki lelo oyo tous allez déjà mercredi le 1er février soki ne mwanaseme a récupéré Congo Mobimbate à côté Kinshasa te pour avoir pouvoir et katikali kaka za envie aza inquiété donc ezali ba scénario ya sika théâtre ya sika Kabila salina ni mwanaseme pour na ko distraire biso na diaspora alors biso ba ta diaspora lo ni to ko sala tant que na ba politicien ba zoba boye ba corrompu boye ba incivique boye to so mayele to se dissocier na bango to sa sous na bango te ta la ville ya Kananga ezaki quadrillé ba tie ba soda partout tala siko ba Congo bazoboma ba Rwandais bazoboma comment ba soda Rwandais ba koya na Congo bazoboma impunément une communauté internationale bazo le velo côté bayebi député ya congolais a le velo côté opposition a le velo côté rassemblement to la motem ba le velo côté semko basango ba le velo côté église catholique a le velo côté papa zo le velo côté ba pasteur nyon surtout église de réveil bazo le velo côté bien aimé o zo le Ghana Congo et sengeli biso bato diaspora to agir to zelate mboka mobimbe kende to c'est la teba si ça va de connexion nyonso simato agir yango na lobaki ngonga ngoyo bato oyo bazo faire biso confiance pour rejoindre biso na front
pour la libération totale du Congo. Ceux qui doivent faire une confiance, bon luka leader nous la diaspora à poto, bon rejoindre bango mais bon rejoindre jamais à Pareco, tout groupe nous ou à Bafantirier. Bon rejoindre ba leader moko o bakoya ko sisa makambo o bazaba nationaliste. Comment en plein 21e siècle vous soba boy ba théâtre boy ko salama pour qui ils veulent nous apprendre? Pour qui il nous apprend? Pour qui il nous prend? Pour qui ils veulent nous prendre? C'était ça les mots que j'allais dire. Pour qui ils veulent nous prendre? Ils veulent nous prendre pour des imbéciles, pour des gens qui n'ont pas de valeur, pour des gens on peut se réveiller le matin, leur raconter des salades, des gens qui croient à tout. Mais nous sommes des gens évolués, nous avons l'Esprit de Dieu, nous connaissons, nous savons juger et voir le truc, comment ça se passe. Nemwanansemi ne m'inspire pas confiance, il n'est pas sincère, il est en train de jouer les jeux des Rwandais. Il n'est pas avec nous, ce n'est pas un libérateur, ce n'est pas une révolution, mais c'est quelqu'un qui a touché gros pour s'afficher comme ça. Bon, Nimelanga, ngala kosela kamutuli kamute. Nazali na instinct pe nazana moyimo nzambe o egidanga pona websa bino makamunyo sotu na lobela bino o eza solo o eza lokuta o eza boy oyo boyo kangai soki na tangi komo mutu na kosaka te ne mwana nseni azali na bisote ne mwana nsemi azo jouer jeu à Kabila et bo tout ne ba foutir combien et sikoyo bino ba congolais pourquoi boko landa ba politicien boy pe bo zui vidéo wana bo panza ngo partout sans ko sala analyse. Et ça dit bah moi au biso tozo luka. Et ça dit bah moi au normalement tu sais qu'il y a un rassemblement de fallait ba lobango. Moi au mon ancien mazo bezaki semkonde fallait lobango. Moi mon ancien malobi ezali des communautés internationales tu fallait lobango. Kabila bomi mingi c'est pas un Congolais. Ba Congolais ba lingi était le 15 na 2015 ba Congolais ba bimaki na janvier 2015 ba Congolais ba bimaki na 2016 ba Congolais ba bimi ebele ba to kufi. Ils ne veulent plus de Kabila. O et Salamaki na président ya Gambie et Salama ba benganaye. Mais en tout cas ba reconduire na ba corps Kabila tika la président ceux qui honorifique, ceux qui président, ceux qui protocolaire, ceux qui na éviter aux président comme protocole il y a nini. Protocole ya ba Koufi, ya ba Biyibi, ya ba Rwandais, toi ya ba assassin. Un criminel comme ça, quelqu'un qui tue, quelqu'un qui bloque, quelqu'un qui se fait passer comme un grand monsieur et pourtant ce monsieur n'a jamais été à l'école, ce monsieur un va-nu-pied, c'était un aide de camp, il y a Kabarebe, né à Zoarunion à Congolais, parce que les Congolais ont besoin d'argent, les Congolais veulent avoir, tous veulent avoir des grandes maisons, des villas avec des piscines, rouler en carrosse, avoir des jets privés, voilà il faut vendre le pays. Tala ba scénario oya bouina na tongo makasi boy bino pe robeta maboko ne mwana nseme azalobi boy non c'est un corabo, c'est un corrompu, ce type c'est un envoûté, rien de bon ne peut sortir de ce type. Yemo ka bomisa budu dia Congo wana na 2006 yemo ta bomisa bango tala lelo susu arrêté à sali yango susu pe bino bozo kumisa yi. Alors tozo senga na ba Congolais to bonde la nanu pona plan Oyo, il y a République unie, il y a Kivu, et ça n'a nul sens de fait. Nzambe Nguyana et Ekita et stoppé Makamwana, pe Nemwananseme, Congolais, anima Makamuna été. De l'autre côté, ceux qui Nemwananseme Aza serié, alors à même mouvement Oyo, et bima tribal, à Sangsara Congolais Nyoso, to libérer Mboka. Pour libération, ils ont pour na Congoté, libération, ils ont pour na Chouaïlité. Libération za pona bangala na balubate mais libération za pona Congo. Mobutu atika biso tata bo moko, ekolo bo moko, bukozi bo moko. Tango ba Rwandais bazo boma bikolo te, bazo boma ba Congolais. Ba Rwandais baza ba ennemi ya ba Congolais. Alors soki yo ye na discours tribal, il faut to telemela yo parce que ils ont prouvé que oza sincérité. Ils ont prouvé que olingi ba Congolais te. Congolais bo lamuka, ezali farce. Ezali lokuta et là à mon ane ali biso bato ya poto to lembate to koma mikanda to sala ba piqué
totelemela Union européenne, totelemela administration ya Trump, totelemela totelemela liboso ya parlement anglaise na koyebisa bango ke Kabila aza sous mandaté, Kabila c'est un criminel, Kabila azo bloqué, Kabila a dirigé sous té, to organiser l'élection sans ba Rwandais na kati mboka mso za malamu. Mais soto koti kaka na ba jeu oyo, ya ba vidéo, ya oya lobaki wa salaki eza lokuta. Même bato ya rassemblement. Sorry, bato ya rassemblement bazana eloko kaka moko ya kosala, Kabila aza susu na ninité na légitimité te. Bino bolobaki boke dialogue pour boboto la pouvoir akena malem. Siko bomoni te ke fimbu oyo ya bino moko ebeti bino ndenge ba Léopard balobaki fimbu mais fimbu wana baganaye ba beti bango moko likolo ya erreur ya ebenge azosala classement ya mort ba joueur mort ayebisi ye bango wana bakobeta po bakotia bakisi. Bomoni siko ke Nzambe nde asukisi Kongo ezonga parce que na ngongo bino bozako sepela na ngongo bino zako ganga Kabila zako bomba ba Congolais na Goma, azobomba ba Congolais na Katanga, azobomba ba Congolais na Kinshasa, na Bandundu, na Équateur, na ba Congo pe na Lede Kasai. Bino bato Bandundu ngamo nazali muto Bandundu boyoki mokili bombeyebi ke bino bato Bandundu nde bo favoriser Kabila kobana na palu bato tout baza sima Kabila wana baza bato Bandundu. Et puis nazo senga na bato Bandundu nyonso tout bagizenga baza ba leader te sont des traîtres, ba leader asika ya Bandundu ya Kwilu eza biso oyo boya ko se rejoindre na biso, boya ko se joindre na biso, boya ko se joindre na biso, bokota na fond pour la libération totale du Congo parce que biso toza bana Kwilu ba vrai révolutionnaire ya Congo babima na Kwilu ici na za ko rendre hommage na Mulele Pierre oyo asalaki mosala monene na Congo pe boyebi mosala sala pe akufa na village de Mobimba likolo ya révolution. Donc na ngonga oyo kolala kolamuka eza activité petit déjeuner lelo bo paniquer te ne Mwanansemi c'est un aventurier soka za sérieux Alex Abisso qui est sérieux à Keneti Kinshasa a comme ça mouvement national a arrêté kolobela siba Congo bangala baluba ba lobela siba congolais parce que ezali royaume Congo ezali Congo Mobimba ezali kaka ngala te ba Congo te nini te. Alors vraiment merci na ba onyo surtout bazo benga biso pour na ko s'enrôler na fond pour la libération totale du Congo parce que ngonga vraiment ekoki pour na ko libérer mboka. Merci bo tomber na panote eza ba aventure ezali scénario ya Kabila na batunaye eza mawamini pour na ba Congolais likolo ya mbongo tande basali Sami badi banga o alobi azali Congolais Kasayen. Pourquoi zo kima okena Kasayen? Parce que ba Kasayen balingi ko mona ye kunate. Donc zoba mususu pesco mususu un civique mususu Sami badi banga o azo jouer jeu ya Kabila. Bomoni sika Kabila memi biso, bomoni sika dialogue memi biso, bomoni sika semko memi biso. Donc peuple tout se prendre en charge.